Bonsoir bana diaspora na bana Congo pe na bana mukili mubimba. Donc ya bino fu mukento boningo makuba nkai. Et oui, de quoi échanger. Le fu mukento aye, franchement, je suis vraiment déçue. Comme j'ai dit déçue, dessus. Pourquoi fu mukento elle est déçue? Je suis déçue de voir tout ce qui se passe sur la toile en ce moment. Distraction, il y a des combattants. En sachant que tout ce n'a tant mingité, il nous reste vraiment très peu de temps. J'ai même pas à citer, j'ai même pas à le dire ni à préciser parce que vous le savez. Bandeko, espoir, il y a bana kin, il y a bana Congo, et ça na bokona. Bino ba combattant. Objectif Bopesaki ezaki ninike Kabila dégage na 2016 que Kabila a kolongwa et tout ça. Soulèvement populaire tosengaki, donc toza toujours ko maintenir kosenga soulèvement populaire bande ko moment botelema to etikali mingite. Mais fu mukento elo que ça plus que décevoir nga ezali distraction ou ezali ko sala mana toile en ce moment chez biso vraiment ba combattant. Il y a pas longtemps, je vais pas trop parler, je vais pas trop dire parce que il est kaki bilonyos bomoni ba événement oyo wuti ko lekana bukechuna Belgique. Mais distraction na ba page na biso bande ko ba congolais. Distraction na page na biso bande ko ba combattant. Pourquoi? Bande comme ça tozomona bazotia bango na ba site internet. Misusu tozomona bazo publier mitakala ya basi. Misusu tozomona na ba bisika kili ndenge na ndenge. Mais bandeko Kabila kokende kaka na kaka ndenge mambango kande zo sala mabwe Kabila kokende. Tozana ba kolabotale bele. Boyebi bango bazali kotambola na bango ko circuler na bango mon pépé comme de l'air ndemundela lobaka vraiment le vent quoi, de l'air, le vent. On peut pas tambola na bango. Mais rien. Bandeko wana, ba kolabo wana, même pas bandeko ba kolabo wana, o bazali ko tambola, ole ba lumbe ba mwete et salama et pas na bango rien ezo salama te, bazali ko continuer ko bebisa bandeko ba combattant misusu ko influencer bango ya kozwa ba mbongo. Donc ti toko pa na 2016. Franchement, on dirait combattant aux années du sous-souté. Tout le monde a combattant mon côté rotikala. Où sont les actions? Ba action ezali wapi? Ba lumbe ba mwete. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs actions qu'il faut salama. Franchement. Kaka ba marche, bandeko, ba réunion. Tout continue kako ça ba marche, ba réunion tout rosutuka. Kabila azane kaka wana vanjinai. Namoni bandeko bele babimi balobeli makambu bokecho soki bokecho bauti kosala et tout, c'est bien bandeko. Oui, il faut kolobela. Mais ngai lelo eza sujet na ngate na olobela yango te. Parce que parmi ba combattants ba kolabo pe bazebele pe na kati. Donc esengeli koyeba qui sont les vrais, qui sont les faux. Parce que quand ndeka tozotambola kaka boye il reste seulement 2 ou 3 ou 4 combattants ou 5 qui kaka solo et avec 5 personnes Kabila a kokendete. C'est le moment de se réveiller, de se prendre en main. Les vrais combattants bofongola misu, c'est le moment ya ko stopper tous les traîtres avant babé bisa, ba combattants misusu o ba chikali. To la mukana pongi, ton etikali mingite. Tout ça sous Nathan osa ba marche te ya osa la suki ba réunion te mane komi tant il y a ba action il faut ça la main soulèvement populaire tozo belela toujours. Oui makuba oui ça change oui aujourd'hui j'ai pas eu le temps ya rocha potre oui j'ai pas eu le temps à rocha suki mascara oui ça arrive j'ai pas eu le temps oui à rose coiffer oui ça arrive parce que je suis vraiment déçue. Donc le plus important, c'est pas la beauté ou bien comment je dois être. C'est le message qui doit passer. Ou bien l'endroit où je dois être.
Non, c'est le message. Na moni mingi. Distraction. Na toile. Trop c'est trop. Et pas na biso. Bah, combattant. Trop c'est trop. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, mais non. Ne combattons pas des distractions. Restons éveillés. Ni soit kofongwama. Tola la ba pongite. Mais la maramni tozomona. Hein? Qu'est-ce que moi je vois de mes propres yeux? C'est même pas où on dit, non, je vois ça. Kofi Asadi Makamboune, on s'en fout. Et t'as les bissotés. Bisso objectif, c'est bisso Zalini. 2016 Oyo. Voilà, Kabila dégage. Donc, Congo yaba Congo yaba. Voilà quoi. Hein? Oui, il faut qu'on l'obé là-bas, sujet des sous-saisons, les canaboïtés. Mais le plus important, ça se trouve aussi, Mamba Kofi, ça un peu de distraction, peu les cas, qui sait? Hein? Franchement, tola muka na pongi, to chikali mingi te, bola muka, vraiment, faut mon kento abi, bola muka, bolingo makuba ankai, abi vraiment, bola muka na pongi, hein? Bandeko. Tellement tellement déçu que n'habite même pas l'oni na koki koloba. Mais il y a mutuya soulèvement populaire, ba vrai combattant, bo continuer ko bunda, lo lenge o esengeli na bolingo nyonso, hein? Pe na mopikiriki nyonso ya njoto na makasi nyonso. Donc to lembate. Ngape sope na monike. Action pas malam, salami lo mon père malam pe salami. Oui, je vais venir féliciter. Mais sope lo pe ma bépé zo ça ma pe na rolo ba pe ka na ko dénoncer. Parce que moi, nazali mon panti sango. Donc le but c'est de dire tout ce qui se passe. Ya malam, j'encourage, je tape les mains. Ya ma bé na ko dénoncer. Donc bandeko, mi souhaite kala nga. Faire attention et il faut rester toujours éveillé, pas des distractions. Oh boy, non, tochikala. Na but o tozalaki nango oyo, tozali nango oyo bozali nango ke Kabila il faut akende la. Bobo ça na but wana te, objectif wana te. Donc je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt. Donc, toi, la mukana pongi, pas de distractions. Donc, il y a bien au fond mon kento bolingomaku bankai. Donc, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Esengeli koya tosangana tokundela ekolo yokombatanga telema komoko ezanga te na mabele nzambe ya pesa oyo mboka tolobaki ekopilete akanisa kiliseki totelemeli bakontrezole Kagame kunda kanambe ilombe bana ya Congo on dirait que l'Angleterre bana ya Kimbangu balobi bakolonga